Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage Titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV où ils allaient antenne na biso surtout il y a liberté d'opinion et puis d'expression boyebi. Nakati ya Diamant Noir TV to yambaka tout le monde. Donc oyo azali mwana ya Congo to oyo alinga RDC. Lelo tozali na moko ya basali na Nzambe po Congo lelo ezotambola malamu te so totuni balobi surtout bango penza bato na Nzambe nde babomi RDC. Lokwa na Diamant Noir tolinga photo tuna bango sans plus tarder tozali na évangéliste et même paka o bokoyoka ye to yamba na Diamant Noir pona mbali boso me asukate. Bonjour évangéliste et même paka. Bonjour maman Diamant Noir. Na sepeli susu koyana kati ya chaîne na yo parce que la chaîne mo ya marabato nyonso. Yango vraiment na sepela ki kokoma pe par votre invitation. Donc na ye vraiment na komisi Nzambe vraiment. Donc vraiment na sepeli monde entier zolanda yo déjà avant que to banda po tension na ba peuple congolais le eza makasi même na bakota ba église même na makambo mboka même na côté nyo surtout moto ezopela na ba couple na partout moto eza kopela na biso ba congolais avant que to banda ba question na biso déjà faut ebisa ba congolais bazolando ozali vraiment nani po biso to lobika évangéliste et même pas comme na mukuse nyo surtout nani penza ozali. Bon, en tout cas, merci pour la question de maman Diamant Noir. Bon, et là qu'on a relevé, bon, c'est peut-être pour la première fois dans le monde entier, peut-être comme on a ngai pour tous les émissions dans Lingala, monde entier, bah koyo kangai et surtout bah congolais, parce que c'est beaucoup plus en Lingala. Bon. Mais si vous voulez que ça soit en français, il n'y a pas de problème. Peut-être, bon voilà. Alors, bon, en tout cas, Moni Naza, en fait, évangéliste en quelque sorte pour dire qu'évangéliste, mais Naza disciple de Jésus-Christ, parce que l'Ilobelobi Nabiso. Dans Matthieu 28, 19, 20, allez, faites toutes les nations les disciples. Ça, c'est le premier commandement que Jésus a donné à ses apôtres, en l'occurrence avec les disciples. Donc, tant où Oyambi Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes carrément disciples de Jésus-Christ. Donc, là, on a vraiment, ce n'est pas pour me faire voir, mais c'est pour vraiment évangéliser, donc pour faire connaître, prêcher l'évangile. Parce que le qui, dans Matthieu 24, cette parole doit être prêchée jusqu'à la fin fond du monde, avant que vienne la fin. Aujourd'hui, donc vraiment, je remercie le bon Dieu parce que Nzambe o makamba lobaka asalaka nyonso pona bien na biso. Mais biso ba parfois to comprendre raté. Moi aujourd'hui, je peux dire que la parole, nous sommes confinés partout dans le monde. Oui. Mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Donc ça veut dire aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de prêcher partout jusqu'à la fin du monde. Comme Dieu l'a dit. Parce que la Bible, c'est pas... Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu dit toujours des choses qui sont vraies. La parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité et ça restera toujours vrai. C'est pour cela donc moi je suis là en tant que disciple pour prêcher la parole, conscientiser le peuple de Dieu et conscientiser en plus beaucoup plus encore le peuple congolais, ceux qui ne comprennent pas jusqu'à présent les temps que nous vivons et les temps à venir, parce que ça se voit dans des signes. Donc, il y a un moment où Diamant Noir, donc il y a d'abord pour nous loba parce que ma campagne est belé dans mon kilio. Moi, ça ne m'étonne pas parce que la Bible le dit dans Matthieu 24, Matthieu 7, 21, 23 vous allez voir, beaucoup viendront à mon nom. Tous viendront à mon nom, mais tous ne sont pas des bon, encore plus vraiment parce que moi ça m'a fait trop mal vraiment, surtout parce que l'autre
Bon, c'était vraiment dans mon esprit, je voulais vraiment venir à chaque fois, ils avaient raté, mais disais toujours que Naya. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'était à cœur. Pour moi, partager moi, parce que mon makambo ya liloba, ezala ma Congo, donc nous tous nous participons, nous tous sommes des militants. Bien que naza na parti politique mais tu mélanger makambo to kato maloba, to tiko loba no maramno sozana ngo to linto ba pour na moi précision que cause à la partisan et à parti politique moko to ebité mais bisono stoza bana Congo makambo RDC ezana tina toza na parti politique ezaka soza mona Congo po to le bela ezaka tekeli kamba parti politique to le bela onion surtout le bi que tant ozo conscientiser peuple congolais, c'est-à-dire ozolinga peuple congolais bonga to ba peuple nyo surtout bazo yoka biso ndenge tozoloba. Donc ozana besoin parti politique te pour ba mamba buya ya. OK, merci beaucoup maman Diamant Noir, mais en tout cas tokokota na makama politique après mais to banana makama nzambe. D'abord ça c'est plus important pour moi d'abord mambo na lobana évangéliser na muke. Bon, to banana makama nzambe bongo tokota na fin makama Congo. To banana makama nzambe. Donc tobondela na nous parce que nzambe alobi ya où il y a 2-3 personnes au milieu de moi je suis au milieu d'eux. Donc on va prier, demander le Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous assiste du début jusqu'à la fin. Parce que il faut toujours mettre le Saint-Esprit avant toute chose. Donc on va prier, demander la grâce. L'Éternel, notre Dieu, Père tendre, je te rends grâce de bénir encore, Papa, pour ces moments, Papa. Merci parce que c'est pas parce que si nous sommes là, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Regarde, Papa, cette nuit, il y en a beaucoup qui sont dormis dans leur profond sommeil, ils ne sont même pas réveillés ce matin. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont réveillés ce matin, mais qui se trouvent dans des hôpitaux agonisants, dans des soins intensifs, dans les respirateurs. Aussi beaucoup qui sont réveillés ce matin, mais qui se trouvent dans des prisons, dans des cachots. Ils sont même innocents. Mais par ta grâce, par ta bonté, comme tu refais toujours ta bonté, tu m'as fait grâce pour que je sois encore compté parmi les vivants. Ce n'est pas que moi, je suis meilleur que les autres, mais c'était une grâce, Papa, qui m'a fait encore, Papa, aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, Papa, pour te glorifier, parce qu'il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, Papa. Je suis là pour te glorifier, pour te témoigner, parce que ta parole dit, si vous ne me témoignez pas, moi, je ne vous témoignerai pas non plus devant mon Père. C'est pour ça que je suis là pour évangéliser, pour te témoigner, parce que tu as dit, tu feras tous aller à Jérusalem. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins sur toute la zone, sur toute la Judée. Et c'est pour cela la raison. Donc je suis là pour prêcher la parole, pour conscientiser, pas parce que nous avons fait tous les disciples. C'est pour cela que je suis là. Oh, que ton nom soit sanctifié, Papa, que ton règne vienne, Papa. Papa, que tu nous assistes au début jusqu'à la fin, Papa. Que ton Esprit Saint, Papa, me guide et me conduit de tout ce que je vais parler. Que ce ne soit pas moi, mais que je sois, Papa, comme un instrument que tu vas utilisé parce que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Papa, l'Esprit Saint. Merci, Papa, merci parce que c'est toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Merci encore pour cette chaîne, Papa. Diamant Noir qui m'a invité, Papa. Que tu bénisses cette chaîne, Papa, qui est toujours de l'avant, qui est toujours, Papa, des prospérités, qui peut se perpétuer encore, Papa. Merci, Papa. Ainsi que nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, peuple congolais, bisone surtout lundi prière parce que prière est amala mingi et c'est nga penda to sambela ka mingi po to za mala même message nini lelo au la memeli ba peuple congolais au bazotala. Bon, en tout cas, message au na memeli peuple congolais surtout pour na koloba kete peuple congolais toza peuple moko toza béni. Peuple congolais, c'est un peuple prophétique. Peuple Israël. Batu mususu baloba oh mon vraiment pour na botoma na Congo tout ça avec tous ces misères obi que mususu passe les qui donc to akomaka na suka un moment que er mogo patience souffrance et tout ça alors comme à un moment mo mutalemba parce que nous avons la chair et tout ça mais moi ce que je viens vraiment prêcher beaucoup plus au moni lelo Bible lobi ango dans Matthieu 7, 21, 23. Oui. À la fin, vous allez voir beaucoup qui viendront à mon nom. Il faut dire que ce n'est pas moi qui ai prophétisé, ce n'est pas moi qui ai guéri, ce n'est pas moi qui ai fait ça, tout ça. Mais je le dirai que loin de vous, je ne vous connais pas. Alors, l'élo, pour moi, en tout cas, ce n'est pas étrange parce que dans la Bible, dans la méditaka, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce qui a été, qui sera, donc yango toujours au monde asiko na mokili makambo toujours au monde donc lelo ba pandémie yo ekomi oyebi ke
et puis c'est trouble oyo ka ki peleke c'est donc na batu nyonso na ba na nzambe na ba païen biso nyonso ba na nzambe se disent chrétiens dimanche nyonso kende na nzambe alléluia alléluia mais fait tu es un pas dedans un pas dehors yango siko tant makambo yaki ya coronavirus oyo covid-19 na ba oyo bazali libanda bazali na kati balbi te tikanto mikoti ça donc éveiller conscience ya biso penza parce que nzambe sala makambo nyonso na ndenge na ye. Parfois, il laisse faire des choses parce que même biloko ngo ndenge salami ki wana ezalaki volonté nzambe te. Eza biloko moko créer tout ça nini parce que c'est écrit dans la Bible, ce qui est l'Apocalypse et tout ça que l'antichrist viendra. Il n'est pas encore là, mais son esprit agit déjà. Vous comprenez? Son esprit est tenté d'agir dans ce monde. Parce que la Bible dit malheur à vous parce que le diable est descendu sur vous sur cette terre. Donc nous toujours vivre maman diamant noir, tous allons vivre donc au monde qui na deux tous allons battre balé dans mon kil. Ça veut dire on n'est né pas enfant de Dieu, mais on le devient. Comment ça? On le devient pourquoi? Parce que tout le monde sont des créateurs de Dieu. Nous tous nous sommes créés par Dieu, nous sommes des créateurs de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on le devient. On le devient comment? Parce que on a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Plus loin, dans Jean 3, Nicodème a tourné Jésus. Alors, mais dans le royaume de Dieu, comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Alors, il faut vous naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire que comment je peux naître de nouveau? Déjà comme tata mobimba boy. Na kota suna maman na ngai. Non. Ça veut dire que quiconque prononce le nom de Jésus-Christ et qui reçoive comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Et qui croit que Philippiens, Éphésiens 2:8, s'il vous plaît. Bien sûr, Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, tout le verset 9 jusqu'à 10. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ça veut dire que pour devenir enfant de Dieu, il faut que vous confessiez dans ta bouche comme Seigneur et Sauveur, et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ était mort, ressuscité 3 jours après, et tu seras sauvé. Ça c'est un. Mais, tant que dans Jean, place Jésus, Nicodème a lobby. Car Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc voilà. So total sous plus loin dans Éphésiens. Mais expliquez bisona nouana parce que tant aux autres batuzo no malamu batunyo sotuna tuna mo tuna pour tout comprendre bien le message au pesibiso. Olobi na biso que to bota marabana nzambe te, to bota marabana nzambe te to komaka bana nzambe. Si ko peuple congolais surtout tant aux autres Jésus-Christ batunyo so basambela Jésus-Christ te. Yango siko to lito comprendre wana batu o basambela Jésus est-ce que bazapika bana nzambe to bato bazabana nzambe o bakoma bana nzambe zaka bato bazokene ko sambela Jésus-Christ. Mais Bible le dit clairement que tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit qu'il était mort et ressuscité le 3e jour sera sauvé. Babi tout genou, ça veut dire que les genoux de tel tout genou fléchissent qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qui est mort 3 jours après, ressuscité, sera sauvé. Ça veut dire même les musulmans, si on confesser, parce que nous avons l'évangélisation en Zéla, les musulmans, tout ça là, non, tant on expliquer que non, les salis, il n'y a aucun nom au-dessus de nom. Il n'y a pas un autre nom pour les salis.
na acte 4:12 elobi na biso yango. Il y a aucun nom au-dessus de tout nom. Le salut vient qu'au nom de Jésus-Christ. Tant que yebisa bango na nzela parce qu'on le fait chaque samedi tout ça avant confinement. Na yebisa bango oui, Mahomet, c'est pas lui qui était promis qui va revenir, c'est Jésus-Christ. Mais comment on peut na Coran na bango ba yebi yango bien na Coran et comment que Christ va revenir. Mais sauf bango bazoka Jésus-Christ comme prophète. Ça veut dire c'est le prophète. Mais moi je dis c'est Christ qui va revenir. Si c'est pas pourquoi ils n'ont pas choisi Mahomet. Ils ont dit seulement que Jésus-Christ qui va revenir parce que c'est lui qui va venir pour prendre les siens. C'est pour ça. Mais bah oyo bandimaka abingo fait moi seulement la prière. Je dis que c'est pas que na l'église na bino musulman kuna, mais seulement de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tango yoko kufa na yo même lelo lobby après au na maboko na ye. Mais pour confesser, faut ala ondima. Non, bandimaka, il y a des musulmans tant au keneke ko prêcher parole, c'est pas forcément que aya na église na biso, mais tango confesser ndengwana aza sauvé. Ba misuba ondima papa Kimbangu. Non, mais papa Kimbangu c'est un prophète. Moi je crois bien à son papa Simon Kimbangu c'est un prophète. Aza prophète des nations des Congolais. Parce que c'est un prophète na biso. Moi je crois en lui parce que il est le Saint-Esprit. Asa Saint-Esprit. Pour ma question, yom tozongo za diamano ateza ba question balinga baye ba vraiment eza malamu totuna. Simon Kimbangu, il était prophète. Moi vraiment je crois à Simon Kimbangu parce que même à Kamaloba qui yango ezoko komisa moto koma kuna na la fin. Tanto kota ma kongone na loba makambo wana. Donc les noms, il n'y a aucun nom au-dessus de tout nom, les noms de Jésus-Christ. Il y a un autre confessé de ta bouche, tu crois qu'il était mort, ressuscité, tu es sauvé. Là, tu deviens enfant de Dieu. Comme c'est comme moi dans Nzambe. Kasi to komi bana Nzambe mais biso lelo na RDC tozomona que ceux qui ozaki na ndaku ozaki kutu bien ndenge Corneille Makania tuna toujours motuna oyalobi soko ke na église Oli koma mona Nzambe ndengo lobi ozui baptême ozui makamno surtout okoma mona Nzambe mais o meminde ba problème ozui na église oyi na ngona ndako siko est-ce que na kawana okomi mona Nzambe to ezandengeni parce que OK na problème mais yo ozui na kati église na ndako tango ozonga be makamde ye Bible lobi na biso boye il est venu sur les siens mais les siens n'étant pas récits mais à tous qui l'ont récit il a donné le pouvoir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui ait la vie éternelle. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous comprenez? Moi, j'ai pas de problème, il y a des gens donc, qui regardent. Ce qui osa mwana na Nzambe, ça veut dire il faut qu'on se conforme na parole, na obéissance, na marche na yo. Marche na yo ko déterminer qui mwana Nzambe na yo. Parce que ceux qui osent moins Nzambe, parce que la Bible dit ni ne peut servir de maître à la fois. Tu te dis, moi je regrette beaucoup parce que beaucoup se disent chrétiens, dimanche, chacun dans l'église, alléluia, alléluia, qui peut le bosser, peut s'y offrande, tout ça, n'a pas qu'on a dimanche, ça là qui donc c'est ça qui ne comprennent pas. Donc souvent que donc oser 4 c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Et puis bah passer dans le lot, bazoter sous l'essentiel. Le bâti, c'est l'essentiel et la repentance, le salut, non. La prospérité, la tête, la tête et non la quai. Mais la Bible, le bien, on a Deutéronome. Si tu obéis, ce qu'on a Deutéronome 28 et 13, si tu obéis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22 et l'obéi. Et c'est Dieu trouve-t-il plaisir aux holocaustes, aux offrandes, aux sacrifices, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole, Jean 15, 7 dit, si vous demeurez dans mes paroles et que vous dites que moi je suis votre papa, demeurez dans mes paroles et moi je demeurerai avec vous. Et tout ce que vous demandez, je vous donnerai. Mais si tu dis que vous avez mon Nzambe, donne un exemple basique. Le coup la papa n'a pas mokili. Nzambe tout le monde a été à l'écolo, mais Nzambe n'a pas papa n'a pas. Dieu Nzambe aza tata, biso toza ban. Dans un exemple à mokili. Maman diamant noir, tant vous appelez maman, vous appelez comme moi, l'artiste, vous avez des parents, vous avez des parents, mais moi, mes parents, ils papa et maman, qui les âmes répondent en paix, mais ngai moko, naza papa, naza parents.
ozomona ke soki yo bana na yo ozotinda bango basala boye bazoko désobéir oyebi c'est sala boye lobi oye boye asali na ete osepela otini mwana isusu boye lobi rien donc o babengi désobéissance. Alors un enfant de Dieu il doit obéir d'abord à la parole parce que la parole est la vérité. Kasi collègue na bino lobi ke biso to okota lola te lobi ba congolais ba okota lola te na ndenge nyonso to alobeli yango po tozwi ba explication belé ba ningano pe basali na Nzambe musu baleki na diamant noir musu pe baleki ba place musu ba expliquer likambango mais omoni te ke bino mo basali na Nzambe bozotia biso na désordre moyo to sambele ya te. Merci maman Diamant Noir pour la question vraiment Nzambe apambola yo vraiment ça question vraiment très capitale. Alors tokotanga na livre ya Galate pour na couper sa réponse dans livre Galate. Tokotanga na livre Galate. Galate tokotanga na Galate chapitre 1 tobani on a verset 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Hein? Bien. Alors, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens. Qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncera un autre évangile, quand bien même un autre, même ange annoncer notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous comprenez? Là, reprendre, pour ne pas comprendre bien. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. D'autres Sukiwana, vous comprenez? Les gens qui vous troublent, qui veulent renverser, vous êtes appelés par la grâce. Mais vous changez l'évangile, vous troublez les gens, tout ça. Ça, c'est troubler la masse peuple congolais. Maman Diamant Noir, j'ai trop regretté parce que même Ngamou n'a pas non. Donc là, il y a mais c'est n'importe quoi. En tout cas, vraiment. Et ça est là comment ça vraiment déplorable parce que les serviteurs de Nzambe ba comme belé ba mususu pona mabumu na bango ba komi kaka yebi kaka moi évangile et tout ça aller à fond l'église abano prêcher tout ça nini. Est-ce que Dieu t'a appelé aux joies qui vraiment nani révélation mais dango ngai na kokamango te parce que c'est écrit dans la Bible soko tangi na Matthieu 24 mamu tout ozomona ah ils étrangeté. Moi ça m'étonne pas mettre ba monité tata wana kuna bakangi na moi si tout ça moi biso ba yebiso na msala ba yebi que tu parles que de Dieu et tout ça non mais là-bas t'as la pasteur bakangi na moi si kuna tout ça ni ça c'est vrai ça c'est on ne peut pas s'étonner de ça parce que c'est écrit pour ba tout ba kota na lo là bien. Bon moi c'est pas moi c'est Dieu qui peut me juger c'est pas moi je peux pas me juger oyebi comportement na olobi na nzaka boye nga mona santaki na za boye omiyeba poso tuninga pe ba kezo Diamant Noir yo moko est-ce que ça parmi ba fille o ya malamu tant musuba osa musana bino nga pe na opesa réponse nanga tuna parmi ba fille ya mabe c'est ça. En tout cas maman Diamant Noir avant na pesa yo réponse wana to tanga pe na Philippiens 2:8 parce que ngai c'est toujours dans la parole parce que ngai naza na silence ya sali pourquoi nazo tanga ngo pour na soké ndenge yo boko tambola me fota na ngona Bible tamboli na yo fota na ngona Bible mais yo posenga makambo ya bana na lola o balobeki ba Congolais ba kota lola te na ko tanga le passage après sikonde na ko yebisa sikoyo na ko développer toza na Ephésiens 2:8 Ephésiens 2:8 elobi boye car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous et c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc ça veut dire que ngai, quel que soit état ngai, naebi ke naza sauvé. Par rapport à type wana ou alobaki pasteur wana Nzambe alimise mingi vraiment on va beaucoup prier pour lui. Je suis sauvé parce que j'ai reçu mon Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, naza sauvé. Vous comprenez? Et tamol nanga sikoyo. Pourquoi son aïbso naza awa ke ngai na tamol ka boye. Mais tango na ko balu ka boye pa na okende yo ko mona te. O na ko sala na ko loba awa. Ke na sala ka boye na sala ka boye. Mais o na ko balu ka na sima ko na ko mona te kaka Nzambe muta ko juger biso po ya mona ka tout.
oko bomba mane otali sima otali boye me otala ki likolo te ye azomona nyonso tosalaka azomona. C'est pour ça que je wana pour dire déjà que naza sauvé pas au moyen de mes œuvres. Si c'était seulement ça, il n'y a personne. Mais c'est au moyen de la foi. Et on a dit que naza sauvé. Mais question posée ce qui ngai naza bien. C'est Dieu qui va me juger parce que on naza bien. Mais tant que comme ça là yo ba monter tant diamant noir parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais regarde dans le cœur. Il regarde pas l'apparence. Au bon on bien, il bosto pasteur, évangéliste, bishop, tout ça, tout ça, mais Dieu regarde le cœur. Ok, totuna motuna oyo batos batuna ramingi susu likambo na kati ya ba église. Pourquoi tango bozoya na évangile bote ya biso oyo Bible lobi ndongo zola exception que Bible lobi boy mais surtout côté mingi ya ba couple. Parce qu'on est à question hier rapena mingi pa na biso côté ba couple zo panzana sur 100% ba pasteur bozana to basali na nzambe nyonso en général bozana 90% au bozo sa ke mabala e panzana et ça ranini lo roni ça la bon. Bon, en tout cas, maman Diamant Noir, merci pour la question na yo, vraiment nzambe pambola mingi. C'est une bonne question pour na batu bazako yo kaba profiter dango parce que bazala édifier parce que moni maman Diamant Noir ndenge na utolo ba awa nzambe aza tata na biso mokili tata na biso likolo na lola miso za na se awa liloba na ye zakaka donc babi il est le chemin la vie la vérité azanzela mwinda pe bomoi donc sa parole est la vérité moko te ko za likolo ya pa ya bible nyonso ezakati awa makama libala pena baki o libala bayemba ba musicien tout ça nini au conseil bazwaka na mokili mais bible nyonso tout ezali awa kambo bible yango ezali awa nzambe tango alobi ke Adam et Ève na kati ya jardin d'Éden asalaki débat cité asalaki mwasi moko na mobali moko lelo nazo conseil ba ser na biso nyonso bazao no balandaka mibale ya batu tout ça nini mais tango olingi mobali na yo moko nzambe akopesa yo po nzambe za tata na biso parole lobi na Matthieu 6:33 cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais tango biso to chercha nini to kene l'église libala bana mukanda allez soko zu yango après que so na question wana vraiment au lobby mabala ndenge na lobby obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Parole de Dieu lobby na libala parole de Dieu na lobby na libala moi sina mbali so babala ni avoba kabana tiliwa sauf que soki moko akufi moko atikali soki mwasi akufi ou bien mobali moko akobala ça c'est la parole de Dieu. Mais soki moko akufite yo okabani parce que comme na mbongo ko soki nini olobi ka Yesu soute tout ça nini parce qu'il y a beaucoup de pasteurs de Dieu tout ça nini. Excuse. Il y a beaucoup de pasteurs de Dieu, de serviteurs de Dieu, bazoko divorcé, bazoko bala. Mais motuna na biso za mingi bongo te motuna ezali parce que komona que basali na nzambe bino présence na bino oli ke bosunga ba couple po bazonga mais bino bozo sala ndeke ba couple epanzana na bi ke 100% ya ba couple na poto 90% ba kaboni parce que basali na nzambe ba kotaki ba eli bango évangile ke ba kabona. Bon, moi je sais pas c'est quel homme de Dieu ou yakolo bana couple ba kabona. Je sais pas. Alors bien vous boité mais na ndenge bosaila ka sala ke moi sa bébé sina ndako na ye mobala bébé sina ndako na ye c'est ça. Mama Diamant no yango na lobi boye nzambe tango akelaki mokila kelaki mwasi na mobali tango apesaki abiki voici l'homme de mes os la chair de ma chair donc yango ko sone koti matata ebandi na sens wana de totune les questions. Bon, Mama Diamant Noir question na yo na ebité na ko répondre on a deux volets parce que moni lelo tango tozo ken église foto ponaka église yoko ya malamu poko kende poko no yoka mateya o ezali ke ko édifier yo oyo pe eko parce que moni mateya ndenge na otolo ba wana mateya banso bazoko kobala évangile moi si so bala na mobali avant bokabana tiliwa soit moko akufi mo ke soit enlèvement yé après moko bo s'enlever pour même que tu bible le bien moko ba kozwa moko akotikala voilà mais ko ba pasteur ba lo barake moi c'est bako kabana en tout cas wana eza évangile té wana baza en dehors de l'évangile en dehors volonté nzambe zali ke so bala ni na moi si donc jusqu'à la mort dans les bonheurs, dans les malheurs, dans les pires. Ou tout ça la wana devant ba miso nzambe. Mais lelo mabalango et kominango, on dirait Nollywood, mususu balingi ba kota ba mususu balingi ba bima.
Tu vois? Alors, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté du diable. Parce que mon diable a taraming ba mabal. A taraming ba mabala, yango na sikoyo. Ba oyo, baza bien affermité, ba ngon baza kokoya. Mais o aza fermi, moya ko ezata ko tala boy diable, o eza diable. Bon moi c'est na mobali, yango ezaka soki moi c'est na mobali, ba bonde la mingi tout ça eza malamu parce que diable a kokota tout ça nini, ba yebi neni ba koko ko sala pona ko que diable a ke na musika na bango. Siko lelo poto kota to tuna moi question muke mamamboka ko tuna lelo na poto awa surtout na diaspora vraiment bandeko mingi balembi ko sambela. Bazoe bisa bisa demande wanga ki na sous prière ana lembi na ana baya siko bato ndenge wana tomba Holanda biso abia bino so ba aventurier excusez nga terme mais za yango lo ba mara mingi abi ba ba on so ba aventurier lo ba biso lo ni asika okoyisa bango nini asika oyo bandeko musuto musuba lo bana bango te tango ayoki pa na yo azui kima yoke sengo ya kobonde. En tout cas, merci pour la question, maman Diamant Noir. Et ça, question, maman Moutou. Yaba, oh, bah, la ngai, vraiment, bah, profiter pour la sikoyo. Réponse, quand on a repris ça, bango. Nzambe a créé qui, d'abord, l'église, les premières églises, d'abord, ils ont monté manayo. Tant on dit, mais Nzambe comme Seigneur et Sauveur, au comme moi, na Nzambe, au comme obéir la parole de Dieu, au comme obéir la parole de Dieu. Babi, aimer ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton frère, au hasard peine na yo. D'abord, premier commandement d'aimer Dieu. Tant aux autres, Nzambe ne lobi que papa, Nzambe za tata na biso el kolo, tant tout le monde a été mais parole ne ezali aw. Recommandation nyo so pendant la Bible pendant ni eza parole de Dieu aw. Il est le chemin, la vie, la vérité. Alors tant au lobi que oza mwana na Nzambe, tant aux autres tosate, oza mwana na Nzambe te do. Ozo tambola na diable. Ozo tambola na diable parce que tant o yambi Christ comme Seigneur et Sauveur, muli mo santo comme tamusa yo. Muli mo santo ko tamusa yo, ça veut dire que tant o kene na gauche boy ko no sala mabe, ah il faut que bête na monter bala moko beti demi tour parce qu'il y a des choses que bête na kati na biso voix ya Nzambe na voix ya diable tango ozo tambola bo molimo santo za rempli ah te na okenete même temps oza koyiba oyambi Christ comme Seigneur sauvé et comme donc comment dire donc eza processus mobimba comme ça tant ozo ko tambola wana ozana ko banga Nzambe nde kozwa molimo santo ne sakati na yo parce que sans moi vous ne pouvez rien, sans moi vous pouvez rien, donc eza molimo santo kati na yo tango yambi Christ comme né de nouveau okomo tambola siko selon la parole de Dieu moni donc voilà ça veut dire ba oyo baza ko ba ko ba église on peut-être pour na église mo malamu te faut que tout na Nzambe alaxa yo c'est vrai lelo ba faux eza trop mais il y a vrai pesali ceux qui parmi il y a les faux aussi il y a les vrais mais tout na Nzambe wapi fona kene ko sambela parce que biso ne tous aboyé tous a créature de Dieu donc sans Nzambe donc oza rien sans Nzambe oza rien maman Diamant ko za na mbongo no ko za la nyonso soki zangi Nzambe oza rien Bible dit à quoi ça sert de gagner tout ce monde et de perdre son âme ozo mituka ba voiture ba avion ba tambla likono ba jet ba nini tout ça mais c'est oza na Nzambe te maman Diamant Noir oza zéro oza nil parce que donc Nzambe ako benda yo na minute kaka donc tikali rien yango penza donc biso boye to limela Nzambe na yebi ke lelo après la mort il y a une vie moko vraiment qui toko koleka parce que o maka mzomo na mokilo ya moment to bike mais pourquoi ces choses Nzambe ya ta ko zwa biso to kena biso pona lola ko na esengo kuna pena yo ka pena donc ba angelo donc tout ça voilà parce que quand Jésus a dit il faut que je m'en aille pour aller pour que là où je sois que vous soyez aussi parce que là il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours. Et moi, je serai avec vous. Yango na monike, moi na Nzambe oaza né de nouveau et sengeli atambola na molimo santo. Molimo santo etambu sakaye et di jakaye na nyonso ko sala. Même na ndako, na bana, na musala partout fo molimo santo et diriger biso tango zo tambola ndenge wana nde okoyeba ko tambola na obéissance. Et puis vous allez m'apamboli, tant que vous allez la tête et non la queue. To bande ko lo balikambo o ya bino surtout basali na Nzambe lelo na RDC batu balobi côté nyonso tout makamu nyonso zo ya kaka bino basali na Nzambe batu baya baza na problème boy kaka basali na Nzambe lelo mboke zo tamba malamu te basali na Nzambe ba contribuer maloba epai. Bon moi tout ce que je vais dire pour na makambo ya Congo et ça vraiment bon, parce que question bien les Nzambe ils ont aussi contribué dans malheur à Congolais parce que conscientiser qui peuple de Dieu était
Il faut ndimi ata. Mais oui, ba conseil ça qui peuple de Dieu était parce que tout le monde même na Bible ba peuple les bazo bunda la mboka na bango. Tant ba loki ba ke ko bunda tout ça nini bazo ke ko bunda pona ba wela mboka na bango. Bon, ba sala nzambe to moni net na États-Unis. Martin Luther King. Azalaki pasteur, il a milité pour na kozwa nani tango zaki apartheid, il a lutté. C'est un pasteur. Mais biso sikoyo ba pasteur na biso mingi pena ba serviteur de Dieu. Lelo bango moko bazoko mifunda tout ça nini donc bazoko se repentir ba ki to kenaki pa kabila tout ça ni boy. Mingi to monaki na ba o na yebi vraiment zoko tchanga akena ba nzembo na ikala le to momo na ngona groupe ya ba kabila na koloba kombo te awa tout ça ni na groupe ya ba kabila ba komaka na asala ba nzembo ezali ke vraiment zo yokango ezoko ko edoko edifier batu ba msuzo zo ba Christ na ba nzembo wana mais lelo ba komana ba grand ya ba kabila ko keni kulia ka mbongo keni na ba kinga kati tout ça nini parce que bango nyoso balanda ki mbakania ka mbongo o so tali bien mwana na nzambe akufa kate quel que soit faut tout monde ba Jean ba Pierre ni ba kufela ka batwana parce que ils ont parce que bazalaki vraiment ba serviteur ba pasteur vraiment ba serviteur de Dieu ya mboko na biso ba memi peuple pena na perdiction dans makambo yo elekaki na Congo pena mais si on a tali bien ils appellent kaka bango te zappé donc malédiction nzambe apesa biso mu Congo otunanga pourquoi parce que nana ba omoni ki o rejoindre kaka pasteur alba ki biso ba congolais tom suto kota lola te yo pe nzambe apesa biso mu Congo nzambe apesa biso mu Congo tunanga pourquoi tozalaki na ma interdit po moni nzambe ba kokisaka na gloire mususu te nzambe aza jaloux alinga gloire ne ba pesa ngo pa ya mutu mususu te na biso ngai nazaka na parti politique te na betela mutu maboko te na sala ka vraiment je suis pas fanatique ou bien quoi que ça soit même pasteur na moko panga na sambelaka na kendeke pona rencontrer nzambe na ngai pesa ki donc nzambe Saint-Esprit qui taka na ye dimanche tant azo prêcher tozo yoka nzambe à travers ye au monde na zolo ba boye parce qu'on dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu donc il maloba yo ba dimanche c'est comme si on a une église net nzambe lo belinga à travers ye alifona ba ko tambola yango nazo biso makamba nzambe ba passer na biso donc ba memaki peuple na perdiction mais nzambe et zappé sous faute bango pena vraiment tete au talibien mais zalaki ta nzambe te nzambe apesa so mu Congo pourquoi parce que tozwa ki nzambe totie na mobutu totie na place nzambe parce que mobutu alobaki je vais faire même pacte même avec les diables pour nani na sauver Congo pour zalaki pour na sécuriser mboka Congo ça c'est vrai à l'époque on a tout dans ngani biso tozaki na classe même yo mama diamant noir tozaki na économie tozaki na rectine na âge nini na ba entreprise avant to kota to banda musala to banda classe mobutu nana binela mobutu te mobutu akoma ngene roi du Congo to bosani nzambe OK peuple de Dieu pas na Congo le peuple congolais za peuple moko vraiment prophétique peuple moko Israël moni mboka na biso pourquoi monde mobimba bazo ko envier yango parce que ça mabele moko nzambe apesa biso bazo ko envier yango mais mobutu pe ay ko sala donc c'est vrai asala imanga malamu ya mabe pe ezali ya malamu pe ezala ki place ya sécurité ki mboko na biso en tout cas lelo batu wana tala ningi bazo sala biso passi et moins de déjà ba rwandais wana oko soki ezala ki vraiment tant na mobutu vraiment jamais alors mais mobutu malamu ne ezala ki ngwana mais loko moko ya sala ki mobutu ole abondela nzambe abatela Congo a sécuriser Congo parce que mutu moko ko sécuriser biso azati mama diamano soki nzambe te nzambe ne mutu abatela biso polo ngai jamais so lelo bimika bo tusani do ngai na yebike nzambe mutu asimba pe malamu na boko so lelo parce que toza bolelo ba mususu balamu ka kite alali na pongi na ye albelité ezalaka dango alors biso to pesaki to saki nzambe na place ya mobutu to binele to danser tout ça nini to koti na interdit moni bana akab asalaki bazoki ba interdit ta ba kena ko bunda ezana Josué 7 tant ba ke bunda moins de peuple moi mukeka ka ba battre bango pourquoi bazaki na interdit ba ko zonga Josué ko ba nzambe pona nini ba tukaka mukeboye babi bazaki na interdit parce que batambolaki na nzambe te bazwaki ba interdit biloko nzambe interdisaki bango yango bazwaki ba interdit on appelle nzambe aza miséricorde aeko limbisa bango allez azongisi bango sikoyo na nzela après bakoma ko gagner ba bataille na bango lenyoso c'est pour dire que nzambe apesa biso mu Congo peuple congolais tout ça peuple moko béni neto baki biso to kota na lola vraiment wana ma papa na baki yango te parce que akoneki à côté peuple béni toza pena hospitalier toza peuple moko donc vraiment donc bonté les que la biso trop to moni yango na makambo zo mona
mais makambo oya Congo ndenge zo le kamama diamant noir le mona koloba pena vérité peut-être bato ba comprendre peut-être etali bango parce que peuple congolais musala neka ko finga polémique et tout ça ni besoin ba solution vraiment comme tel les athées. Moi tout ce que je veux dire pour la mboka Congo moni na eboye donc ils pena deux pena ba évangéliser d'abord pour na koyaka pona makama Congo te parce que si je vis c'est Christ qui vit à moi et je vis pour Christ. J'ai donné ma vie à Christ et je vis pour Christ. Liwa ko te le belanga le côté pour na bi que toujours vivre un jour to kufa. So pe nzambe abenga na ke mais na kufa liwa ba ndokite mais parce que c'est Dieu parce que na bi que na mission na ko accomplir et puis bon nde nzambe ko benga ngai. Batu ba nga ba bongisa Congo ba kende ki ba mulo tout ça nini wana. Nzambe alinga ki fait souffrir c'était le temps nzambe bika kenda pema mais baza batu moko balinga ki ba sala penda révolution na mboka oyo. Mais Dieu a dit que c'était pas l'état bien accueilli. Mais mkola lelo mama diamant noir mutako saute nzambe azongisa biso souveraineté wana. Pour peuple congolais à bon de la façon on aurait ça ko sakanate. Peuple congolais a peuple moko béni. Au moni Congo nengeza wana nenge baby d'ici 60 ans nenge dans 60 ans nenge koma ko na ba grade sel nenge ko koma wana ba autorité biloko na ça je le dis. 60 ans et sont qui arrière 60 ans après et ko koma pena mboka moko pena do nenge vraiment parce que ça mboka moko là où coule le lait et le miel mboka Congo wana. Mboka moko vraiment nzambe aza béni donc ça peuple donc c'est un peuple donc choisi neti Israël nani comment Cana ça c'est le Cana na biso wana Cana yango wana sikoyo pona nini ba dirigeant na biso ne bazalaki wana baza otamba na bunzambe te bakoyaka ka bazo tia diable liboso bazo ko boma peuple bazo tiwe peuple bazo sala nyonso Mobutu amema biso na façon moko bote ça to binelié to sali donc to tien nzambe liboso na yalo nzambe tali donc mon peuple donc ngai babosa nga yangwana to zaki pini donc ezalaki une malédiction ya nzambe ya mutu mususu te alors moment ya nzambe siko ekoki moment ya nzambe ekoki siko albi que non nazoko zongs la bino sikoyo souveraineté na bino omoni libération ya Congo na 2020 yango eza libération Congo na landa ba pasteur ebele ba évangéliste ba loba tout ça nini ndenge ba za ko loba neti oyo mususu c'est pas comment il s'appelle. On a souké belé, on a comment il s'appelle, comment il s'appelle encore tout ça mais ouais na Kinshasa. Alobaki ke Congo ils a délivré na 2000 mokunate. Azana souki mami c'est un prophète tout ça nini. Il y a les kaka mingi tam soupe ba carré père moko boye j'ai oublié vraiment son nom vraiment. Hein. Alors alobaki libération seulement en 2020. Libération Congo en 2020 ndenge bazolo bawana o fachi tout ça mais loko mo peuple Congo faut tozala ini nzambe asala makambo na ye na façon na ye parce que liloba elobi makanisi ya nzambe mama diama eza biso te o ya biso eza nzambe te ndenge biso to kanisa ndenge nzambe zo kanisa te Congo na biso zaki na otage toza ko diriger na ba étranger donc bazui so na otage bazui so na esclavage tout ça nini peuple moko moke mais pona nini tozali na makasité tozaki na nini te po nzambe atika ki biso mais ce qu'on nzambe azozonga sa biso souveraineté wana mais c'est Félix Tshisekedi ninga zawana ngai omoni nga naza muto a parti moko te naza muto a banti valeur Félix Tshisekedi quoi qu'il arrive na façon nyonso akomelaki wana mais zalaki kaka volonté permissible ya nzambe parce que volonté permissible ya nzambe omoni place wana Kabila il a tout fait pour atikala na pouvoir tant biso diaspora tolobi na Kinshasa kuna tout ça no yebi depuis 2016 azaki na via ko sala élection te aiko sala montage na bango pour bango baza ko tidier biso soko swana ko polémique tout ça bango baza ko tidier ba plan na bango machiavélique ba père machiavélique ndenge to sala ne to konza peuple wana ndenge to continuer oko ba ba keteke ta ya nzambe za ta ya nzambe pour même bible obi na Ecclésiaste il y a un temps pour tout maman diamant noir ba tout bible obi tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Congo est comme un temps tout au seka. Mais il y a processus, il y a délivrance et bandit pour le Congo. Congo on a tout récupéré malem et batu bako kufaté ne balbaki ben de ça parce que on a ça en 2018 na tango ba voter Chadari Félix Banen tout ça ni ngesa la mamenza melinga ki angote. Ya komoni Kabila akope ko tia Fayulu wana metali boy ba solo la ki pena ye ayebi talibo Fayulu azali te va trop dire atalite batote akia pas Félix azali na moi stratégie mo boy et puis stratégie wana utaki pa na ye zaki pe pa na ite zaki nzambe alingila ki angonde ngwana ya zala na wana et après moment sikoyo ke akoya kozwa souveraineté wana ozomona lelo ngala zolo baboye bato ala muka bato baza ba fanatique bato on a fanatique ya mutu moko te moi je suis fanatique de Dieu nazolo makambo eza conviction na ngai moko ça n'engage que moi-même ngai nazomona makambo konfuto to mona on a un peu spirituel après to mona on a physique parce qu'on dit c'est le spirituel qui domine sur le physique
o esalama na butu yango esalama pe na moi eserezaka na moi donc makama Congo eza se fongami Congo eza ko décoller Félix azawana a ko travailler mon côté quoi qu'il arrive quelle que soit façon comme la mais aujourd'hui c'est lui le président Thomas Tato kita mama diamant noir lelo Félix Tshisekedi Tshilombo c'est lui le président de la République naza fanatique na été naza mto il a pesté je n'ai pas un parti politique rien mais nazo mona ba réalité ya makamone nzo lekela parce que Bible lobi que l'avenir nous dit même pas la native vous enseigne même pas parce que tali makamzo le capitaine natif enseigne biso que le Congo azo souveraineté na ye ozomona Congo ezo souveraineté na ye batu ba okufa sune ndo kanzate pour peuple congolais akufi mingi vraiment même awa na France révolution salama wana batu bakufa ne ba congolais bakufi te mama diamant noir donc makila wana eza ko ganga o batu bakufa bango nyoso wana tout ça batipanga namone dino obenga taya obenga dina terenga na azana sete bonga ibia te bako na ki mungu na mwenye benga di koshime na tiki sana weko za yumtu andolo ba oui nazalo ba boy donc Congo na biso eza déjà libéré mikolo leki nani évangéliste Roger Baka alobaki ke na février ba diaspora no ba kozonga na Kinshasa tout ça nini Congo za libéré c'est vrai azwaki vision parce que vision sur ezali tozui prophétie ezala na façon moko fait ça la mela donc wana ezala pour dire que libération Congo déjà ezali donc partir ya février wana ndenge Félix alobi a ko représenter diaspora na kati ya parlement ko sala na kati ya ba ministère wana et puis double nationalité donc au moment ezala biloko mo pour dire que donc eza processus à libération parce que processus à libération à Congo ezala progressive ti vraiment makambo so et comme apena beaucoup boy batu ba ba ministère ba usala musala na conscience nous pour batoma yele bazana Congo mama diamant batoma yele bazali mais faut basala pour na peuple ou basala pour na ba individu pour basala pour na ba intérêt ba pour na nini non mutu nyoso faut bénéficier na mboko na Congo pour basala sur ba autorité basala ba hôpitaux basali ba biloko belé c'est nous tous qui vont bénéficier. Merci na balandi nyoso balandi biso en tout cas to komi pena presque pona lelo tobi ke zamu kwa suka te mais pona lelo ba kongolo bazolanda yo okokotikela bango nini eloko nini na onyoso bazui na mate ya côté église to na côté ya mboka tikela bango eloko bon côté ya la foi na lobi ke ba pasteur bate ya mingi repentance bate ya batu les sali parce que to komi na tango moko ya apocalypse makambo nzambe alobaki yango ezokokisama donc mutu alo basuste autant tout ça nini donc on ne sait jamais autre monde ezai bandeli mais autre monde mingi koleka donc o ezaka ce n'est que le début ce n'est que le commencement mais nzambe aza papa na biso kotika biso te o nyoso ayambi kis comme Seigneur et sauveur akozala sauver ba congolais to kota lola parce que toza batu moko nzambe alingi biso mingi yango pesa biso mboka wana la ukulele et le miel apesa biso mu Congo mais tant o bema atiki Congo vraiment siko mutu moko kokanga mususu azate même so bazo sa nengo ba kokali suste de commune tant opena nzambe afunguli nzela sikoyo pona a libérer biso mboka na biso alors yango na koloba pona ba politiciens ba biso nyoso ba congolais nyoso to simbana parce qu'on dit l'union fait la force makambo ba polémique wo bona tout ça mais botala ba réalité en face ndenge ezali botala ba réalité to ko sala biso ba polémique ya pamba tout ça nini to ko gagner eloko moko te ezo profiter na batu mususu ba minotaire batu wana ba kulu na cravate wana lo biso to profiter eloko moko te mais to kangana to simbana biso nyoso to kangola Congo na biso mboka neza mboka na biso toza koto bien sûr toza ki grâce wana ko ya koto yo nzala ezala ka tenini te mais kuna mama diamant chaque année na kene mais kuna batu ne bazo souffrir ata eloko ko lia ezate ozomona ke ba koma ko sala ba jeune forcé pona nini nzala asali ka jeune forcé mais nzambe alingi biso mingi mama diamant noir vraiment na sepele mingi vraiment tozala bon moko tozala unité to bouter banguna wana dehors to récupérer Congo na biso mutu tout akosepela pour Congo za biso nyonso pour Congo c'est bon tout akozala ko ngai parce que na ina Congo tout c'est nous tous qui vont profiter vont bénéficier en tout cas yang eloko na ndo ba ngona nzambe azana biso nzambe alola apambola mutu nyonso tout ça c'est tout bino parce que diaspora vraiment nzambe yakomisama parce que ni tete internet et tout ça nini makamsu mele to bango ezate mais le pe liloba pe ko kene plus loin ezate mais lelo ezokene plus jusqu'à fin fond on est nzambe makamuni tango lobaka akosa raté soit lobili kambisa la mak en tout cas basala nzambe to zonga bomoko to sambela mboka na biso
comme ça Nzambe ako yokela biso mawa déjà ici à libérer Jamboka. Merci. Donc voilà. Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakone nana ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.